bah concert déjà ya ba tondeti ba frère ba Moïse Mbiye ba Mike Kalamba, je ne peux pas déjà ya aucun de ba concert voilà parce que obandi tu vas n'abso bien on go bana makambo le besoin que là problème pour la nini vraiment non parce que leurs chansons elles ont beaucoup plus émotionnelles. Tu vois, ce n'est pas vraiment la parole de Dieu. Alors que moi, j'écoute que la parole de Dieu. Dans la chanson, toute la majorité, il n'y a pas des enseignements là-dessus. Alors que Bissotozana Posa, c'est 4. Donc, Moutazo, c'est 4 par rapport à l'oreille. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient où? Dans la parole de Dieu. Mais ils ne chantent pas la parole de Dieu. L'homme prudent voit le mal de loin. Et ils chantent la chanson à bango, tu vois. Donc c'est juste que une chanson mais à boire comme ensemble. Si aux an enseignement, aux vraiment moi en ensemble, oyo a yebi ma commune ensemble, à côté la batuloko là-bas, et Nismani angate, à côté la batuloko là-bas. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc on ne peut pas écouter ça parce que leurs chansons, elles ont beaucoup plus, elles vendent beaucoup plus dans la chair. Or que la chanson à bango et qui jamais qu'au simba spiritualité à mutu. L'homme prudent voit le mal de loin. Vous comprenez? Regardez Moutuloko là, aujourd'hui Moïse Imbi, aujourd'hui Mike Kalamba. Différence c'est ça nini na fali. Na fait rigolo là, na hérité Watanabe, qui n'a pas si bango tout mbote. Mais bon bah bêta, na ba frère. Oui, oui, bah frère, oui. Bah frère dans le sens que ce sont des Congolais comme moi, mais pas dans le corps de Christ, que ce sont mes frères, non. Ce ne sont pas mes frères. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est tout. Et quand on fali ba yemba kazobo ka kombo msusu ya moi si ou bien ya chéri, ba ngope siko yo ba yemba kaka bongo mais bazobo kaka kombo ya Yesu. Mais en réalité, ils chantent pas pour la gloire de Dieu. Parce que s'ils chantent pour la gloire de Dieu, bolobi ke batie concert, mais pourquoi c'est payant? Les choses de Dieu, pourquoi c'est payant? C'est ça le problème. Et ça le quoi ndeti na landi na émission, au moni ndeti mutoko la Moïse Matuta. Azobeta concert ce que va payer $100. Bobi keza concert ya nzambe. Mtayembela nzambe. Parce que maman o ya oteka matembele. Vous comprenez? Donc mbongo na capital na eza sous $30,000 $30. Maintenant alingi à se rendre à un concert. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Vous comprenez? Mais bango tant ba organiser ba concert na bango, ba tie bon, concert na nga na tie $30 par exemple. Mais si moi j'ai $15, donc je ne peux pas aller. Donc si je n'ai pas l'argent aussi, je ne peux pas aussi participer. Mais ne loko eza ya papa nanga. Et loko pe balobi eza ya ofele. Et loko pe balobi eza ofele. Pourquoi bo sala ngo payant? L'homme prudent voit le mal de loin. Déjà, regardez le concert de Moïse Mbiabeti. Il n'y a que du païen là-dedans. Surtout aujourd'hui, tu as Nathalie Makoma. Vous comprenez? Tu as le concert na bango nyon sotuana. Il n'y a que du païen dedans. Ce sont des païens. Ce sont des païens. Déjà, un véritable enfant de Dieu ne peut pas aller là-bas dans le concert de Moïse Mbiye. Non. Regardez les danses. La Bible dit quoi? Je crois dans Mukanda, il y a 1 Corinthiens chapitre 6, que les efféminés n'hériteront pas les royaumes des cieux. Mais regardez concert, il y a Moïse Mbiye. Tu vas voir, il y a ce sont des efféminés. Ce sont des efféminés. Regardez le clip, il y a Moïse, il y a Mike Kalamba, il y a Bisengwa Lola et tout ça. Regardez ça, tu vas voir, il y a des efféminés là-bas. L'homme prudent voit le mal de loin. Qu'est-ce que des efféminés sont venus dans Makambo Italie en Zambie?
Bible est déjà interdire que moi na mbala cause na longue cheveux. Mais bango bazo tia bato bazana ba longue cheveux et tout ça. Plus grave encore, regardez ba danse na bango ba coré na bango. Babina mo pacho, ngakutu na préféré na ngata na féliciter ta Fally Ipupa. Moi na oyo abimisa mo pacho ya Brazzaville, Fally a joué les visa ayane na poto. Mais bango mo pacho bazo bina wana. Soit 10 ans, mabine wuta na lola. Donc il s'attendait à Yibaka. L'homme prudent voit le mal de loin. Il y a un païen. On comprend. Et maintenant, ce qu'on bango, ba danse wana bazo bina. Joie concert il y a Moïse Mbi ba danse tout ba bini wana. Na bato bazale wana. Ce sont des païens bango nyon surtout. Na bato ba qui concert, na bango moko. Bato ba beta ba concert, ce sont des païens. L'album Mike Kalamba y avait un album il y a ba païen tout le monde. Oh, mais et bon album Mike Kalamba est un album ya Nzambe. Bon ba yemba pona vie na bango ba gagner mbongo et tout ça. Donc voilà. Est-ce que tant bolo bake musique en Nzambe photo futaka boza la paye ndenge bango ba osala wana siko boye bisangai auteur ya mutu oya yemba Dieu tout puissant car mon cœur considérait de tout l'univers auteur na ngozana kazi. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc je préfère mutu o na yokaka mingi. Je ne suis pas que des dons ou soit tu commandes, mais on a parlé via Moutouté. On comprend. Ok, on a un musicien. Ok. Na comme on a occupé côté ya, pe azo yemba a yemba qu'enseignement. En tout cas, ça papa Thomas Lokofe. Donc ils a papa Thomas. Donc il va la vérité. Et en plus j'ai une chose, il y a papa Thomas Lokofe. Soko a les canabé mission et tout ça. Et mon débat balobakio assis là ou soit musique né. Donc moi ça me fait mal parce que yemo comme ta boma musique né. Yemo ta boma musique né. Donc Thomas Lokofe kaka. Parce que papa wana ayembaka l'enseignement. L'homme prudent voit le mal de loin. On comprend, na Saint d'Abraham. Donc, mouton yo akoufi, na bonzambe, ake na lieu de repos. Aya bimelo po na osani. Aya bimelo po osani, parce que il est dans le repos. Si ko yo tango moni mouton akoufa, soit 10 ans. Oh, maman na ngande mta koufa bimelinga. C'est que maman no azana lieu de repos te, azana lieu de tourment. Moutou azana tourment, il y a un dajo bima. Mais pasteur a posé une explication, non, c'est que maman a l'action zélande. Donc nzambe po aya obenda yo, po ya panae. Donc il faut regarder, il faut botanga mukanda, atanga mukanda ya Luc bien, il y a pauvre Lazare. On comprend. On comprend que le riche a ebisi pauvre Lazare, a ebisi que yebisa Lazare a mais qui s'engage à goutte ya mai ya lobité biso na bino relation ezala raté ayebisi lisusu ke yebisa Lazare abima na libanda po na tikali na 5 frères ate ya bango ba bongo la motema. L'homme prudent voit le mal de loin. On comprend. Pour bandimi nyonso to baza pa bostra ba otikala ko yoka jamais l'enseignement sur l'enlèvement. Alors, il n'y a jamais l'enseignement sur le 70 semaines de Daniel. À côté, 70 semaines de Daniel. À côté, oh, bon, enlèvement. Tala, omoni tango tolobaka ke azama molangide parce que biso tout to wuti na enseignement wana. Il y avait un frère qui Oyamba qui a émission la qui est très kitoko. Il était très posé. Ça se voit vraiment, c'est un pasteur. Frère, comment on dit? Mbuku, Kumbu, je crois. Aimé Kumbu. Oui, n'a pas essayé de place à Zali. Frère Alobi nanga ke Alobi tant au tourner makambo moto abi moto oboya moto. C'est kaza misala mabe. Vous comprenez? Ah ben bon, Nalanda qui est très bien. On comprend. Baninga tango kokie. Papi keme tolo bela vie. Papi keme. Papi keme tolo bela vie. Moi je suis au départ.
nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga Papi Gen tolobela vie en gros Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Jaffa Kofere Finchman Papi Gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie. nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington grand pays Papi Gen tolobela vie Papi Gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te Papi Gen moi c'est pas ton ami hein nalaka moninga no te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papi Gen nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente d'épargne de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Estrade, 92A, 9300 à l'Ost. Et 15 Estrade, 52
9300 à Lost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Eunice Banz. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Eunice Banz. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boza décidé boko sepela. Chers amis, bienvenue chez vous. Merci de votre fidélité. Bino ba oyo bobenga kabiso partout. Bino ba oyo bo like kaba émission pe bo partage kaba émission na biso. Continuez encore de partager et de liker. Tu ambaba amikete. Ba propos tenus ezalaka et engagera kaka ba auteur nango. Donc biso tozo saka musa na biso. De na bia to yambaka ba papa. Ba to yambaka awa ba tu nyoso to yambaka aba ba papa. Na to yamba na ba maman. Na to yamba mwana mukete. Donc, botika ko tenir biso rigueur dans ça biso ça là. Mais les banga les huiles ndeke tchakou ko sekate parce que boza ligne moko to régler ba compte. Nous avons encore les lots pour nabino notre frère Rodrigue. Et seulement Mikolo Belé na yambi frère Rodrigue té ba contretemps sur temps kende boyzonga boy kende boyzonga boy. Mais les lots en tout cas et sengana yamba notre frère Rodrigue to mekano ko solo la frère Rodrigue aza mutu oyo. Je crois que si c'était un peu moins différent par pasteur le bela kobe la molio mosan tuté maramona nyoso na frère Rodrigue Alobaki yo le solo to zuye mututo lokaki yo to kangi frère Rodrigue bonjour. Bonjour mon frère Papi Gen. Boni. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Bon anda ça va. Oui, nzamba zo sunga zo zo biso en charge. Mutu mo sera batu ba seka ba très dangereux. Ah ouais. Parce que batu ba seka beaucoup la seka ba très dangereux. Bon, c'est comme ça hein, le monde est baloba makam na bango mais gloire au Seigneur, ba propos tenir mamba mokili n'a rien à voir avec Dieu. Donc voilà. OK. Na mbioto sola eso sur les lots parce que ça lui moi Mikolo Belé. Bah émission to ça aux quand même ba feedback. Ba benga yo quand même. Oui, ba benga nga petit lelo ba continue à non, il y a la majorité à bateau ba benga ngezaka o ba félicitaka. Donc pour moi, ils a toujours que les gens au qui ba comprendre enseignement. Donc voilà, o ba benga nga. Donc des fois il y a des gens déjà même il y a un frère, je crois, aux États-Unis, le frère David, que Dieu vous bénisse, tu partages, tu vois. Tant que tu partages tout ça. Donc voilà, c'est comme ça. OK. Alors, bateau babenga ki yo bando yobsonini par rapport à makambo le baki baton bazaki content nango. Yo ça dit au quoi qui place bateau bazaki content makambo le baki to quoi place bateau bazaki mécontent. Non, moi cause la content ou content par rapport yanga parce que nga le problème est ça. Il est interdit que je vienne parler de moi ou soit de qui que ce soit, ou soit makambo n'importe quoi. Non, nous parlons de la Bible. Donc, tant on a yé na lobaka makambo eza par rapport à les écritures, les enseignements. Donc voilà. Donc là, ce que yambinga boyeba ke donc défenseur ya saine doctrine. Donc biso tozande na enseignement. Donc inga côté na vandi yangwana. Samedi passé qu'on a concert. Concert, il y a pasteur Moïse Mbiye.
Moi, pasteur belé, frère belé, sœur belé, kendeki. Yo kendeki. Bon, concert. Bon, concert déjà il y a frère, Moïse Mbiye, Mike Kalamba, je ne peux pas. Déjà il y a aucun débat concert parce que au bandit. Tu vas bien au Yungo bana makambo. Le monsieur qui n'a pas problème. Pour la nini vraiment. Non, parce que leurs chansons elles sont beaucoup plus émotionnelles. Tu vois, ce n'est pas vraiment la parole de Dieu. Alors que moi, j'écoute que la parole de Dieu. Dans la chanson, toute la majorité, il n'y a pas des enseignements là-dessus. Alors que Bissotozana pose c'est 4. Donc, Moutazo, c'est 4 par rapport à l'oreille. Comprendre? Donc, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient d'où? Dans la parole de Dieu. Mais ils ne chantent pas la parole de Dieu. Et ils chantent la chanson à bango, tu vois. Donc, c'est juste écrire qu'il y a une chanson, mais à boire comme ensemble. Si aux enseignements, aux vraiment moi en ensemble, ou à yebi ma commune ensemble, à côté la batuloko là-bas, et Nismani engate, à côté la batuloko là-bas. Oui, il y a beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas écouter ça. Parce que leurs chansons, elles ont beaucoup plus, elles vendent beaucoup plus dans la chair. Or que chanson na bango et qui jamais ko simba spiritualité ya mutu. Donc pardon. Entre guillemets ngai tout en souvent d'abso hein. Vous allez comprendre des temps sous mieux mambozo loba. Amen. Ndete mona na banda ko nyoso ba chaka musique ya nzambe wana. Pona yo musique wana za nzambe te pona yo. Non, musique wana eza nzambe te parce que le problème eza ya bango bazoko se faire ba star. Vous comprenez? Regardez Moutuloko là, aujourd'hui Moïse Mbi, aujourd'hui Mike Kalamba. Différence c'est ça nini na fali. Na ferego là, na héritier Watanabe, qui n'a pas si bon tout mbote. Mais bon ba beta. Na ba frère oui, oui, bah frère, oui. Bah frère dans le sens que ce sont des Congolais comme moi, mais pas dans le corps de Christ, que ce sont mes frères, non. Ce ne sont pas mes frères. La différence c'est Zali que bango bayemba tamsusu bolingo tamsu nini mais bango bazoyembela Yesu. Bango pe bayemba ka bolingo mais bazoboa ka nde kombo ya Nzambe ka na kati. C'est tout. Et aka nde bafali bayemba ka zoboa ka kombo msusu ya mwasi ou bien ya chéri bango pe sikoyo ba oyemba kaka bongo mais bazoboa kaka kombo ya Yesu. Mais en réalité, ils ne chantent pas pour la gloire de Dieu. Parce que s'ils chantent pour la gloire de Dieu, bolobi ke batie concert, mais pourquoi c'est payant? Les choses de Dieu, pourquoi c'est payant? C'est ça le problème. Et ça, le quoi, na landi na émission, au monde ndeti mutoko la Moïse Matuta. Azobeta concert ce qu'on va payer $100. Bobi keza concert ya nzambe. Mtayembela nzambe. Parce que maman o ya ote kama tembele. Vous comprenez? Donc mbongo na capital na eza sous $30,000 ou $30. Maintenant alingi à se rendre à un concert pour yoka makam na nzambe parce que mais concert eza nini ou bien ba chant o bazoloba eza kaka ke donc eza kaka nini prédication mais en mélodie. Donc eza prédication eza mateya mais ba melonsko en mélodie alua ki ça la louer instrument ba nani atindi bango ba louer ça les casse. C'est ça le problème. Nani atindi bino bo louer ça. C'est ça. Moutasi va louer ça les ali bango bali ba kumisa nzambe na ndanda na masini na nini na batterie et tout. Ce qu'il faut ba louer biloko wana. Tant ba louer na makasa ba louer na mbongo. Mama wana pe fa la seconde nayebi koto zali. Koto zali eza eloko bango ba lobaka ke évangile est gratuit mais l'évangélisation est payant. Vous comprenez? Alors ba pe sabi so écriture o elobi bongo. Au monde a écriture ezade. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui comprennent Ngamabe. Parce que moi, quand je viens, je suis toujours resté dans l'écriture. Vous comprenez? C'est que la Bible est déjà, il ne faut pas déjà que tout soit... comment je peux dire? Est-ce que je peux lire une écriture, s'il vous plaît? Je suis dans le livre des Proverbes. Regardez, Proverbes chapitre 8, verset 29. La Bible dit quoi? Lorsqu'il donna
une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas le bord. Vous voyez? Donc, il y a un zambazoloba. Donc, lorsque apesi mai, vous comprenez, à quelle limite na mai, afin que mai, vous comprenez, est dépassé bord. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, oui, Nazoya. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils ne voulaient pas rester dans la parole. Comprendre? La Bible dit déjà que tu multiplié, vous comprenez? Bien, tu bakisate, tu longola pété. Vous comprenez? Donc, tu as la limite oyo nzambe apesi biso. Vous comprenez? Limite na biso ezana makomi. Vous comprenez? Tant que tu as koloba makambo ensemble, il faut que tu na makomi, tu na enseignement. Vous comprenez? Si tu as lisusu na makomi te to bimi, donc cela veut dire que to leki borne o nzambe atiaki pona biso. Vous comprenez? Mais or que Maï, ils ont représenté les peuples, le peuple de Dieu. Vous comprenez? Par rapport à Apocalypse. Vous comprenez? Chapitre 17, verset 15. Mais ce qu'on peut l'entendre dans la Bible, mais bateau ba yoka musique wana sort dans les années parce que tant que musique on est mabé alors bateau ba zwaka oroi na bango ya yoka ka musique wana pona yo est-ce que bateau na pe ba ozala condamné pour bango bazana ba ignorant to ba ceux qui ezabonde ozolobela. Oui, bah, ignorance zoya par rapport à quoi? Ignorance zoya par rapport à l'enseignement. Comprendre? À chaque fois moi je suis là, je parle que de l'enseignement. Donc il muto a mal enseigné, donc il peut embrasser tout aussi. Vous comprenez? Parce que Aza n'a enseignement. Mais lorsqu'est-ce que vous voyez la bino enseignement, au monde misusu bakomi ko finga, misusu bakomi donc ikoloba soit n'importe quoi. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les lots dans le monde du moko y a ba fanatique. Au lieu batu baza la fanatique y a ensemble, to landa ensemble. Vous comprenez? Paul Azolo ba que soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité Christ. Vous comprenez? Mais les lots batu baza bongote. Les lots mutaza imitateur y a pasteur naï. Le lot mutaza imitateur, il y a chantre naé à Lingaka. Tu vois? Donc voilà. Tant que que la musique de Dieu et qu'il jamais qu'aux la payant. Vous comprenez? Parce que la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Vous comprenez? Mais bango tant ba organiser ba concert na bango ba tie msusuke bon concert na nga na tie $30 par exemple. Mais si moi j'ai $15 donc je ne peux pas aller. Donc si je n'ai pas l'argent aussi, je ne peux pas aussi participer. Mais les locaux eza ya papa nanga. Et loko pe balobi eza ya ofele. Et loko pe balobi eza ofele. Pourquoi bosa lango payant? Mais c'est quoi est-ce que bon ba musicien ba yebi ba écriture lobi te que non oyo Bible lobi que non vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Bon ba yebi on te ba yebi on te. Non, il y a beaucoup de gens moi en tout cas nga et pour nanga muto na zan enseignement. Eza étonnement pour moi, vous comprenez? Mais eza que parole et coquille sami parce que yé soit zolo baké et belé bakoya na kombo nanga mais eza pour leur ventre, vous comprenez? Eza pour na ba mabumu na bango balingi ba sa enrichir na kombo ya Yesu, vous comprenez? Donc c'est ça. Donc inanzela wana nde ba olinga balia balesa ba na bango babokola ba na bango, donc voilà c'est ça. Donc ça dit tout le baké yo lelo ko interdit batu na banda ko balandaka musique wana lelo to ba bongo. Non, il y a de musique to ke musique ate parce que to zate contre tous les musiques. To zo ba musique nyon surtout ezo beta lelo. To zo pia musique nyon surtout ezo beta lelo. Vous comprenez? Est-ce que to ko kanisa ngona ba musique lokola ozali oyo abongi na lokumu sungi na koka mwa mokonzi moneno zana bomoy. Vous comprenez? Toujours battu lokola banzembu lokola Yesu osukola libota na ngai pona bika. Toujours banzembu lokola yango ba El Shaddai, Adonai, les dieux tout puissants, les rois compatissants. Donc il y a des chansons. Vous comprenez? Quand tu chantes, ou bien tango ozo yoka, donc toi-même tu comprends que ça c'est la chose. Donc ils ont nzembo yemba min enseignement. Vous comprenez? Mais lelo il y a beaucoup de chants très hauts qui ba yemba enseignement. Et plus grave pour mon ke ba olukambongo partout. Tous les chants très à comme pasteur. Tous les chants. Donc ça se fait aussi au Canada. Ça dit ba olukambongo partout. Voilà, ba olukambongo partout. Partout. C'est qu'enseigner mes anos pour la tête. Parce qu'enseigner mes athées. Parce que pourquoi?
te ngane naza bu naza star naza na ba fanatique na Bango nga ba et tout star. ça donc oui ba koma ba star vous comprenez bango loko ezakati na bango ba koma ba star mais soki to tang na mukanda ya Luc chapitre 17 verset 10 vous comprenez au monde que Bible et vous de même lorsque vous faites l'œuvre de Dieu vous comprenez à la fin dites-vous que vous êtes les serviteurs inutiles vous comprenez tozaka inutiles vous comprenez biso nyonso to tozo sala l'œuvre ensemble nous sommes inutiles des serviteurs inutiles il y a que Jésus-Christ lui-même qui est utile vous comprenez notre véritable star la star na biso ezaka nde Jésus-Christ vous comprenez mais bango baza ko se faire ba star vous comprenez yango sko musique qui peut simbate ba yena ki pastorat ba yebo na lobité que o mutu akoki la pasteur te soit tu oza chantre oza pasteur non je n'ai pas dit ça mais lo o va o ndenge bango ba memeli et surtout na Congo nous disons non vous comprenez ouais donc parce que autant au monde a ba qui concert wana pona yo Ozoma bazo ko kunsa nzambe to ba okende ko saba sentiment là. Non, déjà regardez le concert de Moïse Mbia Beti. Il y a que du païen dedans. Ah, surtout au dozu ata Nathalie Makoma. Vous comprenez? T'as la concert na bango nyonso tuana. Il y a que du païen dedans. To yebi pe bilongia moko na moko pe biso pe to yebi ana Paris. Ce sont des païens. Ce sont des païens. Ce sont des païens. Déjà un véritable enfant de Dieu ne peut pas aller là-bas dans le concert de Tiaba Moïse Mbia. Non. Regardez les danses. La Bible dit quoi? Je crois dans Mukanda, il y a 1 Corinthiens chapitre 6, que les efféminés n'hériteront pas les royaumes des cieux. Mais regardez, concert, il y a Moïse Mbia. Tu vas voir, il y a ce sont des efféminés. Ce sont des efféminés. Regardez le clip, il y a Moïse, il y a Mike Kalamba, il y a Bisengwa Lola et tout ça. Regardez ça, tu vas voir, il y a des efféminés là-bas. Qu'est-ce que des efféminés sont venus dans Makambo Italie en Zambie? La Bible est déjà interdire que moi, je cause en longue cheveux. Mais bango bazo tia bateau bazana ba longue cheveux et tout ça. Plus grave encore, regardez ba danse na bango ba coré na bango. Babina mo pacho, ngakutu na préféré na ngata na féliciter ta Fali Poupa. Moi na oyo abimisa mo pacho ya Brazzaville, Fali a joué les visa ayane na poto. Mais bango mo pacho bazo bina wana. Soit 10 ans, mabine uta na lola. Donc il s'attendait à Yibaka. Donc, donc, moi, on va récompenser. Il fallait que tu aies joué les visas. Musicien mondial. Vous comprenez? Tu as la reconnaissance. Il y a un païen. Vous comprenez? Et maintenant, ce qu'on bango, danse, on a bina. Soit concert il y a Moïse Mbie ba danse tout ba bini wana na bato bazala wana ce sont des païens bango nyonso na bato ba qui concert na bango moko bato ba beta ba concert ce sont des païens album Mike Kalamba ya vezeno album ya ba païen to lo pona oh mais et bon album Mike Kalamba eza album ya nzambe bon ba yemba pona vie na bango ba gagner mbongo et tout ça donc voilà. Est-ce que tant que musique en Zambie photo futaka boza la paye ndenge bango ba osala wana siko boye bisangai auteur ya mutu oya yemba Dieu tout puissant car mon cœur considère de tout l'univers auteur na ngozana kazi lelo to yemba ngona ba assemblée auteur na ngozana aibanida voilà. Mais ce que la chanson, Nzambe, musique en Nzambe, mais pourquoi? Pourquoi vous vendez ça? Yo nanda kuna musique on est tardé. Tenga nda kuna nga tukaso na yoka musique, c'est que na yoka kande mutu azo emba enseignement. Donc je préfère mutu o na yoka ka mingi. Je suis pas que o des dons ou soit tu comment mais o nga na yebi na on parler via mutu te. Vous comprenez? O ke nga na yebi un musicien, OK. Na komona ke akokipe ko teya pe azo yemba ayemba enseignement en tout cas ça papa Thomas Lokofe donc ça papa Thomas donc voilà la vérité et en plus j'ai une chose il y a papa Thomas Lokofe soko a les cannabis mission et tout ça
un monde batbalobakio assis là ou soit musique né. Donc moi ça me fait mal parce que yemo comme taboma musique né. Yemo taboma musique né. Donc tout le monde le confie. Parce que papa wana ayembaka l'enseignement. OK. Vous comprenez? Ayembaka l'enseignement. Pe elo na ngina loba na papa Thomas Lokofe. Yemoko abomaka musique nae. Vous comprenez? Il y a longtemps comment voulez-vous que papa Thomas Lokofe aleki une émission? Vous comprenez? So baby si aime soit yemba ou bien sala kapela. Ake babiloko akala et tout ça. Mais or que azana ba chanson terrible. OK, et je édifié ba na nzambe. Yana banjembo loko ayemba naza mutu naza pe nzambe. Tu vois? Landa chanson wana, eza banjembo loko ayemba loko la terminis. Vous comprenez? Donc na liziba ya mai yemo kwa zo senga mai. Ça c'est l'enseignement. Ça il y a beaucoup de pasteurs ne peuvent pas voir ça. OK, voilà. Donc tu volé la biso. Donc les lots au web c'est biso nini par rapport il y a makambo nyo sozo leka lelo na kati ya Lingomba batu ça dit to ba kembele banzambe makambo nzambe alubaki na tanga suka yango to mona lelo ozo sama kata église to loba makambo oyo lelo nde po monde komi à internet et tout ça mais il y a makambo ebanda déjà depuis Calabas Simo les magiciens et tout ça banda ko ça là déjà ba miracle ya faux et tout ça les lopé to ezoke e banda ki ezoke ndezoke tu les lopé donc mais ya les londende tozo lobela non trop c'est trop comprendre trop c'est trop les lots beaucoup plus sur tobito bando talata na ba internet donc au monde que il y a beaucoup de pasteurs au ba jupe bateau en otage que bateau ba comme ba fanatique na bango comprendre oui donc déjà dans repé ça papa Nabiso l'homme de la répartition totale Ézéchiel Mboko c'est ça non le prophète donc que Dieu le bénisse tu vois quand il dénonce mais donc pour nous nzamba pambola non il parle que de la vérité. Ah bon? Oui, il parle que de la vérité. Pour nous continuer to atika pour nous. Non, à continuer parce que yemoko tango olobango alobi ke za nzambe mutachindi. Vous comprenez? Il faut comprendre aussi qu'il y a un prophète. Le prophète balara très compliqué. Hein? Donc quand tu veux comprendre un prophète, donc il faut vraiment oh là là nanja membe tout mon corps pour révéler. Vous comprenez? Donc voilà. Parce que tant oiseau dénoncé déjà nous sommes de l'assemblée des élus de Paris. Vous comprenez? Donc na ndaku na biso papa na biso eza apôtre Gauthier Kumbu. Vous comprenez? Ngane na zaboé tozo ajoter tozo zo ba enseignement. Mais si quelqu'un au comprendre aye ou bien a menacé, si quelqu'un aye ou bien a lobelier mabe, yemoko azana munoko il peut venir pour se défendre. Azana mwasi nae, azana banane, azana famille nae. Obako ya o défendre. Moi ce n'est pas que muta fingi frère nanga bongo après nga na yé. Vous comprenez? Ko défendre yé. Donc na tiki mwasi nanga, na tiki banananga, na soukoli nae ko défendre un homme comme moi aussi. Ah non, moi je ne peux pas faire ça. Nga ta bozui frère na biso bo betiye, je m'en fous. Non ya défendre été. Non, il défendre par rapport à quoi? Ata bobandi ko finga ye. Yemo kwa zana donc na yé na nzambe na linganani. Parce que yemo pa zana munoko ya ko se défendre. Mais au que tout le monde a les longs frères Ézéchiel azo leka, azo dénoncer, mais non comprendre batu bazo la te pourquoi? C'est que vous connaissez l'affaire. C'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Vous comprenez? Parce que nous comprenons que nous sommes bien propre et tout ça. Aïe nae ko défendre mutu peka loko lae. Au lieu de défendre Yesu, oya koufe la biso. Vous comprenez? Atika gloire nae, atika kembo nae. Aïe na se po koufe la ngai na yo. Mais lelo mokili et baluke li Yesu comme ko défendre mutu oya za loko la yo na ngai. Mais tant que ozoya ko défendre mutu angope, zala quand même un enseignement. Tu n'as pas l'enseignement, mais ozoya ko défendre mutu. Bayambisaka mutu Yesu te.
bayambisaka omoni bato nyonso to bayaka na église bapaster o batelemisa bato botelema o alinga yamba Yesu satana na boyi yo na tiki njela na yo na ye pa Yesu tu as fait l'erreur grave parce que omona mutu wana o comprendre soko alongwe ka wana le même vie a omene ka yangwana bayambisaka mutu Yesu te bayambisa okoyambisa mutu Yesu te Bible ezoloba boye moko ta ya epa ya fils si le père ne la tue pas. Vous comprenez? Au moins d'être oye pa Yesu, muta yambisa biso yete. Nzambe nde mutu abengaka biso toye pa na ye. Vous comprenez? Okoki ko yambisa mutu Yesu te. Ça c'est déjà eza faux enseignement. Ceux qui n'église n'assemblée na bango ba changer soko ba yambisa ka mutu Yesu boye. Ba yambisa ka mutu Yesu te papa. Ba yambisa mutu Yesu te. Nzambe nde mutu abengaka mutu. Yalobi ko yamba Yesu nalandi bien alobi boye alobi kasi yango nalobi te alobi ke batu bazoyambisa Yesu lokola o comprendre alors okoki yambisa mutu lokola ite bayambisaka nde mutu Yesu na bomoi na yo o comprendre parce que soko lobi lokola c'est que ça lokola mutu mususu lokola papi gen c'est que ça le véritable papi gen ite azana raison te Judas tango aye pa Yesu tango ateki Yesu aibisi bango boye bete po batuana to kokana o comprendre parce que Yesu abandai ko ressembler na ba disciple na ye soko ye o kanisa sous Pierre nde Jésus nde Judas alobi ke bozela muto nga na ya opesa baiser ye wana nde Yesu na lobi bien assemblée nyonso tout o comprendre tango oye o koti na assemblée o moni kiti liboso ba fauteuil na bango wana lokola roi donc nzambe likolo aza roi donc yo pe na église noza roi o comprendre tant bo moni déjà kiti bongo il faut bima na assemblée yana parce que Yesu faut okokana na ba disciple na yo o comprendre donc pasteur tu es un frère pasteur ce n'est pas un titre c'est un don que tu as reçu auprès de Dieu mais tu es un frère quand aux ana chair aux oteya aux a ko exaucer don na yo il y a parole, on comprend. Mais si tu prêches pas, ou bien au kiti na chair, tu es comme tout autre frère. On comprend. Donc, osa frère na kati assemblée. Osa leader était. Leader ezara Yesu. Biso tout osa ba frère na ba sœur. Na assemblée. Mais yé muto azo défendre muto. Momona aye bisano papa na e abana non soki eza Yesu mtatinda ke po lobi ke message na Yesu mtatindi po akuta na so na ngomba soki wapi. On comprend. Ala tasiko Yesu po papa na zana no franchité. Po babi ke baza ba franchi mais baza no ba franchité. Parce que baza na parole te. Tango olo ba ke o ba yambisaka mutu Yesu boye. Ba yambisaka mutu Yesu te. Non. Si comme tu kasi yango na lobi non, il faut na nzamba benga yo. La Bible dit personne est venu au fils si le père ne la tue pas. Tant nzambe a bengo, il faut yeba ke toyeba nzambe n'église te. Non. Toyeba nzambe n'église te. Toyeba ka nzambe libanda. Nde nzamba ko guider yo. Donc nazana mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 9. Nzamba kutani na Saul, au comprendre. Nde azuye atindie pa na Ananias. Au comprendre. Yango na lobaki émission précédente au salaki makambo nzambe ba aprenaka yango. Makambo nzambe ezara bulu yeketi. Il faut apprendre, il faut vendre. Soki nzamba sali ngolu. Albimisio kati en Égypte. Égypte, c'est le monde. Tant à cotisio na corps du Christ, au comprendre, il faut au banda quoi apprendre makambo nzambe parce que Jésus-Christ lorsqu'il viendra, au comprendre, aujourd'hui mutoaza mature, aujourd'hui mutoaza immaturité. Alors que tu es comme mature par rapport à l'enseignement. Au comprendre, nandenge bango ba ya ko défendre ba pasteur na bango wana. Ba okenda en enfer. Na bango na ba pasteur na bango, ils vont aller tous en enfer. Oui, aujourd'hui les sous serre moko yambia. Déjà azui a déjà ba mèche. On comprend. Ti awa, il y a jaune, yom toza noir. Pourquoi tu as mèche à jaune? Oza albinos ou comment? Oh, c'est ça. Yom tozo ya ke oyebi enseignement. Mais yo ka enseignement na e. Te ngata una kutana ki ngai pona kende na assemblée wana, pona kende pa mutu wana, po to tanga ba kombote o mama na nga kufa abimela ki ngai nde ayeko
Donc, quand tu vois ta mère à Koufa, donc, tant aux gens au Makambobo, aux autres, tali sabiso qui maman nous en allié des tourments. Parce que tu as des endroits où tu es Kindaka. Vous comprenez, par rapport à l'Ikimtazo Loba, il y a le riche et le pauvre Lazare. Vous comprenez? Donc, tant où riche à Koufi, à quel allié des tourments. Mais tant où Lazare, pauvre Lazare à Koufi, tellement Zaki Nanzambé, à quel allié des repos. Vous comprenez? Na Saint d'Abraham. Donc, Mouto à Koufi, na Bonzambé, à quel allié des repos. Aya bimelo pour Nansani. Aya bimelo pour Sani, parce qu'il est dans les repos. Si ko yo tango moni Mouto à Koufa, soit 10 ans. Oh, maman n'a pas de koufa bimelinga. C'est que maman n'a pas allié de repoter, a allié de tourments. Mouto a un tourment, il y a un dajo bima. Mais pasteur a posé une explication, c'est que maman a l'action zélande. Donc, nzambe po aya obenda yo, po ya panae. Donc il faut regardez, il faut botanga mukanda, atanga mukanda ya Luc bien, il y a pauvre Lazare. Vous comprenez? Au comprend que le riche a ebisi pauvre Lazare, a ebisi que yebisa Lazare a mekisanga ta goutte ya mai ya lobité biso na bino relation ezalaka te ayebisi lisusu ke yebisa Lazare abima na libanda po na tikali na 5 frères ate ya bango babongola motema po na lobi na bango tongo ba okufa ba ya kotenga na zate ayebisi bango ni Abraham ayebisi ni Abraham abi non bazana Moïse na Eli. Vous comprenez? Bazana Moïse na Eli il faut ba yoka bango. Et non que muto akufa abima pour na bino boya yebisa yo mutoza vivant. Déjà la Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre le mort et le vivant. Donc voilà. Donc le pasteur wanakusa qui est déjà. Oh. Donc pasteur un peu azana azala no de ana bonzambete ayebi côté até. Donc azal mais mauvais tol betela makambo ya Bible. Vous comprenez? Tobete mambo Bible to lungwa to bima na ba sentiment pour les royaumes des cieux même ici au église on n'est papa nanga mutazana non soko monique azo tambola bien te selon la Bible il faut sortir soko monique azan enseignement il faut sortir tant to loba tozo lobela batu il faut ba yoka balanda l'enseignement prévaner ba pasteur na bango bazan enseignement te ndeko mosi na pona azan libungi makasi azan libungi makasi parce que yemo ko yo yebisa biso ke maman bango azan allié de tourment azan allié de repos te pour mutazan allié de repos na Saint d'Abraham au bima so ya yebisoni communication ni bozala nango donc il bolanda ba enseignement bazote ya bino bazo expliquer bino il faut bo vérifier bozala ko la ba juif ya béré ba vérifier ka écriture ba tout temps bo vérifier écriture te yango bozo ko ya mabe bozo lobela bino boza mikolo boza boy toza simple on comprend ndeti frère moko a comment o te biso toza na état d'esprit ya Habakkuk. Mais frère, tu vas aller en enfer. Tous les Habakkuk, vous allez aller en enfer. Mais oui, parce qu'il y a un bon baraté, il y a un clairement, clair. Vous comprenez? Déjà, non, déjà enseignement à la kunate, Bosta ne prêche pas. Déjà pour y avoir enseignement à bon, je suis désolé parce que parce que ceux qui bango ba monique pasteur na bango za enseignement na sengi débat. Hein? Na sengi débat, ba ya débat sur la Bible. Wano se na passer na. Na sengi comment on est parce que boss kabobi eza soki ninyo comment ça s'appelle eza église na sengi papa Charles Bameko na sengi un débat. Donc il y a débat to parler sur la Bible. Donc to parler na nous sur Habakkuk kaka to parler sur Habakkuk. Donc yoti lelo zo senga débat lelo. Non c'est un débat. Donc vous comprenez? Donc non c'est un débat. Bon. Déjà, si pas mon que pasteur na bango azan enseignement si il peut juste à sortir à bimata na télé ou bien à ça la message à expliquer biso Proverbe chapitre 30 verset 18. Donc n'attend écriture. Quand on peut comprendre que pasteur na bango azan enseignement. Oui, parce que tant que tu as toujours expliqué, toujours loba, tu vas bloquer là, tout ça va aventure. Ah, ils ont les enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, tu ne vas pas monter, tu ne vas pas aller au ciel. C'est l'enseignement de monter ça la biso que tu au ciel. C'est l'enseignement de monter quoi affranchir biso. Vous comprenez?
Mais il faut vous expliquer par rapport à quelle écriture. On a posé ma question à pasteur Nabino, non? Vous comprenez? Si réellement que pasteur Nabino, si réellement papa Charles Azana écrit, a vous comprenez? A expliqué Proverbe chapitre 30, verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je n'ai pu comprendre. Regardez 19. La Bible dit, la trace de l'aigle dans le cieux, la trace du serpent sur le roc, la trace du navire au milieu de la mer. Ayo expliquer vection. Pour vous comprendre que Azan enseignement. On comprend. Mais quoi expliquer, il y a un lobby qui aya quoi expliquer. Soit aye tengat qu'on a expliqué verset. C'est tout. Donc il faut expliquer que la trace de l'aigle sur les airs. Donc il aussi. Donc il aigle à l'écani. Si il faut mon trace il y a aigle et l'éki. On comprend. Serpent à l'éki sur les rochers. Donc il faut mon trace il y a serpent sur les rochers. Bateau est l'éki na maï. Donc maï comme calme. Yosko faut mon trace il y a bateau. C'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. On comprend? Pour bandimignon, surtout baza pas bostra. Baotika la royoka jamais l'enseignement sur l'enlèvement. Baotika la royoka jamais l'enseignement sur le 70 semaines de Daniel. À côté 70 semaines de Daniel. À côté en côté. Oh, bon enlèvement. Tala omoni tango tolobaka ke aza mamolangi de parce que biso tout to wuti na enseignement wana nga tango na ka olobaka oki ko bela moto te otumbandoki osala. Il y avait un frère que oyamba qui a émission na bino le très kitoko. Il était très posé, ça se voit vraiment, c'est un pasteur. Frère comment on dit Mbuku Kumbu je crois. Aimé Kumbu. Oui, na pesi mbote place azali. Frère alobi nanga ke alobi tant autourner makambo moto abi moto oboya moto c'est kaza misala mabe. Vous comprenez? Ah ben bon nalanda qui est très bien. Vous comprenez? Donc c'est que Yesu azala na misala mabe. Pour moto boya moto la Bible est alors Yesu. Ah bon? Voilà, Luc chapitre 9 verset 50 au kititi nase. Au monake ba porte bangi ba bele la moto Yesu aboya vous êtes animé par de quel esprit? Donc Yesu il est penasengé débat. Aimé Kumbu. Oui, ayato ça la débat sur ayato parce que namoni a Simbio Elia belela ki moto. Eli n'avait pas invoqué les faits. Elia belela moto té. Nzambenda réagit ça quand la moto. Donc il y a un lobby qui yépe na bengi débat. Donc na bengi papa Charles Bostra na bengi aya débat to parler sur l'enseignement sur les Habakkuk. To parler sur yango ou soit na ba thème na bango tout ba opesa na combat spirituel na ba combat na bango parce que le problème est ça et ils voient les sorciers partout. C'est ça. Et ils voient les sorciers partout. Il y avait un frère, Yepé Sankara, il y a Bosta, Galati, Galati, Nani. Il y a tout ça, il y a débat, il y a David Mombele. Oui. Nalanda qui a, bon, à l'obélé, il y a gigolo et tout ça. Donc, il ne sait pas qu'il entrait dans, il y a Azako s'adresser à un païen. Un gigolo, c'est un païen. Tu ne peux pas voir un frère affranchi, vous comprenez? Azala gigolo, non. Parce que la Bible dit, vous comprenez, que le désir de la femme est que Zala, l'ikono ya mobali nae. Mobali aza censé à occuper moi si nae, na 3 choses. Ok, moi si fois mon ango. Vous comprenez? N'enge Bible zo recommandé biso. Déjà, un païen, oaza gigolo, azala nini, c'est normal. On est un païen. Donc, na kana bango tout est permis. Vous comprenez? Mais nous sommes les enfants de Dieu. Vous comprenez? Déjà, tant que vous avez des païens, vous avez beaucoup. Pour la mission bien, vous avez beaucoup de mais vous avez tout le temps abandoki. Tu vois? Place Ibango Bazali. Et ils voient des sorciers partout. Donc, ils ont tout sorcier. État d'âme. Boyenabo. Et ils sont comme ça. Vous comprenez? Donc, il y a un lobby boy. Mouton contredire ngai. Aya débat.
Pour moi, c'est toujours débat. Aujourd'hui, vous comprenez, on ne peut pas prêcher le profondeur de Satan dans l'église. Non. Il faut toter en des profondeurs il y a Christ. Il faut bailler Jésus. Yango moni Philippe a joué bisa Jésus. Montre-nous les pères, cela nous suffit. On a besoin de Jésus-Christ et non des démons ya maï et non des femmes de nuit, des maris de nuit. Parce que moi, l'évangile que j'ai, donc tel que Naza déjà na Christ et Jésus en moi. Vous comprenez? Donc je suis réellement libre. Je n'ai pas de condamnation. Parce que la Bible dit, je crois, dans Mukanda, il y a Romains chapitre 8, premier verset, qu'il n'y en a pas de condamnation à celui qui est en Christ. Mais c'est quoi, non, mais bango bate y a profondeur il y a Satan, l'église y a Bostra, l'église y a Mamolangi. Vous comprenez? Bango bate y a le profondeur il y a Satan. Vous comprenez? Ba démon maï, ba démon boui. Mais est-ce que vous êtes yango ba chrétien? Au moins la kotonga naza. Bote yango ba na nzambe parce que ezana chrétien mon côté mutu mon côté zana Yesu aza condamné na balié familial. Non, c'est faux et archi faux. Au moins que tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Moutounion surtout accepté Yesu na bomo inaye, il est devenu nouvelle créature. Anciennes choses sont passées. Vous comprenez? Nous sommes comme une nouvelle. Vous comprenez? Donc, à côté de la vie à Sika. Mais pourquoi tu vas venir toujours que kata papa na kata bandoki nyon surtout? Non. Pourquoi ogoya nanga lisusu ke banda kokuisa ba hôtel? Quel hôtel ke na kokuisa? Hôtel nini na kokuisa? Au moins que Yesu aza forte. Hôtel nini ongana okuisa kata singa famille nini nazana ngo. Donc c'est que yoza en fait tout le bateau ba clair yoza contre enseignement Bostra tout le bas. Oui, naza contre parce que bande konanga baza kuna donc bazo envahir bango. Comprendre? Donc ils a bien été. Vous comprendre? Il faut tout comprendre. Parce que le loto est au kati famille, c'est singa famille, lobi to est au kati singa famille, lobi ana to est au kati singa famille. Mais singa famille ngo e katanate chilelo. Mais oyo kakalobi azana azamo ananzambe. Oh, mais yo azamo ananzambe, comment tu es encore condamné na ba lien familial? OK. Tu vois côté nganaza. Voilà. Donc voilà. C'est pour cela qu'il na bandeli na sengi Bostra. Débat contradictoire na sengi frère Kumbu. Vous comprenez? Aya na to sala na débat sur alobi ke mutabele la moto et tout ça par rapport à quelle écriture aya la biso. Parce que les gens croient que tant tozo ya to lo baboé l'histoire de Élie, moi je connais pas ça. Le problème c'est ça. L'histoire de Élie, moi je connais pas ça. Donc, je connais bien l'histoire d'Élie, le prophète Abal. Vous comprenez? Il y a qu'on comprendre que Élie qui signifie le père, l'animal qui est au bouma, et a rendu Yesu. Alors que Nzambe est mon dem taboma moi anaï. Romain, boma Yesu te. Yango moni Yesu sur la croix, à l'obi que tout est accompli. Je rends mon esprit. Donc, il faut qu'il y mo anate, faut qu'il rendra que esprit na été, mais il est loup. Angazara vivant. Toye pendia boito kouchi a toujours vivant au bouger. Donc c'est ça. Romain boma Yesu. Père Elinde muto aboma a tumba sacrifice. Il faut baya to expliquer bango l'enseignement. To expliquer bango les écritures. Bon. Donc na sengi penda débat sur yango. Donc Elia tumba. Elia belé la moto te peut tumba ba prophète Abal. Non. Nzamba kitisa ki moto par rapport. Landa bien prière ya Eli. Au monde a teke parce que bango ba belé la moto et kita et banda kozik. O Elia tikala obelé la moto teke et kita. Yango na lobi ke donc de babé la bango basala erreur. Non, basala erreur parce que okoki ko belé la moto te et tumba bato si longtemps que Nzambe a besoin. Yango na pesa na expliquer ki bango. Etienne tango bazo lapidé. Vous comprenez? Apôtre Paul azala ki wana sol. Omoni bato yo lelo. Bazana on a ba science occulte. Bateau lelo, vous comprenez? Bazana nous na ba formation. Bateau lelo, bazana nous banganga, bazana makambo mabe. Mais lobi na bango,
baokoma ba frère na biso. Alors bon éviter no routine de la bango ba moto. Vous comprenez? Bon éviter routine de la bango ba moto. Et ça na batu lelo na butu ya lelo. Ba ok na ba cimetière, ba sala ba sacrifice, ba boma batu. Mais lobi na bango ba bongo la mitema na bango parce que baza ba prédestiné. Faut qu'on ça la très attention. Baza ba prédestiné. Etienne itan ba lapidé sol la zala ki wana. Kombo ne zaki non nous sol. Ma belele moto te tumba bango. Mais après sol wana tango ayo kuta na Nzambe a commis Paul. Vous comprenez? C'est comme ce que Etienne a belele ki bango moto eziki sa kasi bango. Mais Paul a gazika. Moi te que mais sol ndeko na biso ngazika. Ndeko na biso ngakufa. Vous comprenez? Donc voilà. Okay. Donc les frères vraiment na ozelaï. Na ozela bango mi balé. Oya à se présenter, bah y a débat. Comme ça, on va parler. Voilà, merci frère Rodrigue. Je crois que tu as commis la souka. Et si vous avez un numéro, nous avons besoin de moi prédication, enseignement, numéro pour aussi. Ok, numéro nangezali 06 01 57 24 45. Ok, code à France. Bâti code à France 0033 0033 et 6 01 57 24 45. Voilà, numéro frère Rodrigue Ngwana, je crois que tu vas y sous prochainement pour tout cela parce que Makambu est à moi et belé oyo pour tout cela frère Rodrigue à Zangi Baby seulement mingi moi 2 semaines bimba bo été donc je crois que semaine prochaine tu vas sur frère Rodrigue tu vas continuer ce l'émission oyo parce que à te font les parenthèses mususu tu vas au Kangango et puis tu vas na émission mususu yasi. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolobé la vie officielle. Allez, bye bye. Ah ouais, ma petite bazo qui ça ma plat. Toujours vie. Tu as pleuré ça qui 25 kilos. Tu as la vie toujours. Voilà, tout ça, on fait l'ina. Tout le monde toujours tout le la vie, on a sur la vie à battre. Toujours le toujours vie. Petit bateau de on va plat. Soso kita, soso akato kita. Les gars, le dollar de la vie toujours en forme. On est pas
nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna osimbika mikolo kozonde mama mingi mais mama mbote papa na ngai naza ndeko Papigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basundola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni bango te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni bango te moto motema nde kotutisama ye ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana kolitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent akoya akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na prokoso mingi oyo ndenge nauti kolobaka ezaka bato et soki ke nzambe akuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka keloko bino bosalaka neti bozali neti babénévole toloba eza bonka ndenge otolo puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te na salaire te ndenge oyeba osoki mama zwa boyo opesa batravailleur nde tozombipa na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino merci beaucoup merci kasi otogami ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala dans la France. Nayaki awa, normalement fallait payer. Tiens moi, tu pèses moi sukali moi lipa. yango tumemaki mwa don awa na filma na bino epuis tomona bino totuna bino mpe mwa quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait ngai nazalaka na association epuis naza na chaîne YouTube oyo tobengi tolobela vie bato baolanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticipe na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile alors bozala na bana ndenge nini awa zwa micro mama simba oyo bana merci beaucoup merci mpe komona bino mpe koyamba bino na nkombo na yesu amen po ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango ke
na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpo naza na posa mpe nasunga bango ezali asali te bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama kwa na pande nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda na nazali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe na losambo na nga namoni ka mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge mingi ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bana ndenge baye tala baye bo baye otala te batiki bandako ebele to baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate nga nzambe soki opesinga mosala luka mpe place bango kovanda na bana balokatere boye nakokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana asombela sika atoka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya losambo ya binzambe soza mosala opesi ngai kondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati ote mama bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana ye biso nga be nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata moro yo boti lelo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabenga bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na priere ngapi mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga
babima ela déjà na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana 5 oui na balisa pe ok na balisa pe nous ça outi ko bota après une semaine après c'est comme nanga ko na saka bagi moni après c'est na pe bagi moni ah félicitations hein. Merci beaucoup ya bibali pe bazali bakomi na bana 6 na kati na musala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana en fait oza na bana combien awa na za 96 donc 96 hein 96 on a zana bango de bana mus na bima kaka zo bima zo kota ba difficulté nyeza oyo bokutana nango difficulté makasi parce que batu musu bana biso bazana besoin peut être musu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté on que bajabatu mwana zaina kati na ndao siko bani sie kaka bo na yere te nini te au koma na mtutu kosa nanga batanga difficulté siko zali kota kotanga koko tanga kolia o mutatushe mtema naye ayepo na mwasa kimoko alo sayatiki bazuri kasi ekole papa moko asa kufa pe na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazoka kopesa yote akisinga arete mama luka ata awa bebana tangisa bana ona koko nazana ekole sina bena zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo so tangisa bana wana na bana Nzambe kutia maboko nde na pungulu place moko ya ekole na tangisa bango sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te naruaka place wana wa professeur kwa kutama enseignant kwa kutama nde kitena yangu kasi kote wana ok na kuta ndako na après de moi na ruka kesho ba enseignant po bazwata mamoke kote wana tuka papa ekisanga tikite kama kasi kote ko bana batanga akako nazali kote asia ba misinga pona nini ngongo zake niko pe asali makasa nini na sikasi yo moko lukande ya kufuta ndako basota sandesi dukambo kufuta sandesi dukaba sini ndi tikite makasi wana kana en tout cas merci maman moi tous au mingezate merci vraiment nzamba pambola yo bandeko bozo anda biso batamite ya malamu je crois que vous allez partout tout le belavi musala biso yango on est toyé sur place awa na Felina motema oyo mama na biso azana ngo eza motema ozo senga bato nyonso fu bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo bana nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki okozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toki mpe topesa bana mbote nzamba pambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi ata koma famille eza te awa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso oyo mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sio bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badipute eza makasi bana na bino banduleke na bino bandeka bino bazana badipute soko nda bazosunga bango bosunga mpe na mboka na bino ndenge centre esalia bana oloi bakokoma mpe na mboka bino bokoma soko bakomi malamu soko batangi malamu bakokoma mpe tuna soko batangi malamu te bakokoma kuna olongeni les soucis na ngasa kalelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola Nzambe akabulaki bisinga na bino Nzambe nasala miso Nzambe mpe andimi na wasala nakolinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavoyu te bakolo bakuluna te bafilme te bakoma mpe bato po bakokosunga mboka na biso kolelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mona Congo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango
nde nazalaka na susi nalelaka mingi mpona nzambe eza basukanga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene basunga mpe bana mpo ekoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezala mbala suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kame moyenga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tanga bandaki mosala aza jeune mama nakoki kokoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarte bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okuvuluka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu biso baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo za âge ni? 14 ans. 14 ans.
Ça fait combien de temps ça? Bambou la bonne ça. Oui, bisouté. Bon, Mélia. Ah, les grandes, ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comme le Jean. Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bambou la combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato ba yamba bino. Oyebisa nzambe ni pona bato ba yamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez la jambe à bogo. Mwana mwasi mo to ane besoin pour aussi ça. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment on est? Hein? Lina. Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Vous mettez hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais vous soignez ça, vous n'êtes pas Lina. Vous soignez ça? Vous soignez ça? Vous soignez ça, vous n'êtes pas Lina. Vous bunda peur? Hein? Hein? Faut nous bunda Lina. Vous bunda Lina? Vous bunda Lina baninga, hein? Vous sambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamnene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Oki Lina obi, websa nzambe, jour koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.